Bonsoir bana mama ça dépend ernyo sobozwa misenoela TV na pesi bino bambote nzambe na lola abomba pe abatela biso la famille, j'espère que toza bien hein to bandi pe ba semaine na biso elamu tozo sala mwa video na biso moke kaka ndenge ezalaka la Chine batebele balobaki noela TV azomwa na suste la famille tozali wana toza ensemble mais boyebi kaka ndenge ezalaka toza ba responsable ba mama tozokende misala pe bana chance pe bakangi ba vacances biso na Belgique école ekangami donc bana bakomi na ndako esali bien toko bana osala ba video na biso soki après musala to boaki moi quelque chose bana mama en tout cas soki bozwi video na biso to s'abonner to partager to aimer et kosala biso bien o bozomona kuna c'est la baronne mama ya YouTube alobi musala nde makambo pe musala nde ebandi azalaki nanu au four et au moulin na France na Suisse na Belgique boye kozonga kokende kokita komata en tout cas awa j'espère que azongi na Belgique musalande bana mama en tout cas ezoko yinda se ya koyinda eza nini susu tomonaki apuchu kuna pe atomboki asiliki alobi faire gola yango yo penza nini yango ozana mwasi na ndaku ozotika Karine wana amataka na podium wana salango pito salango deja kala pona ko diembela ba musicien siko biso to koma deja bien mutu na mutu azokipi makambo na ye mutu na mutu asala vie na ye yo ebi vie ya Karine mutu na mutu asalaka vie na ye teke abana kolakisa yango na public mutu na mutu asalaka ya ye na ndenge na ye azomona amisala ye pe na kuzu ata alakisaka vie na ye na public mais eza na mosusu pe okoko kolakisa te tomoni apuchu kuna avimbani atomboki donc tomoni ndenge asali nyonso wana kaka kosala kaka kimotema mabe pona nini faire gola azoko bwaka Karine pona nini faire gola Karine amati na podium esalaka nde pasi boye donc il fallait kaka ke ezala epai na bino nde soki na Karine bino nyonso kuna motema evimbi motema epanzani pourquoi kaka Karine wana poni soki totali bi ezaka pona bongo eza eloko mosusu te eza eloko ya bongo en tout cas na koloba mingi te na kotina bino apuchu oyo lelo akomisi Karine ennemi juré na ye pona nini biso ba congolais tozalaka kimotema bibo tina niveau ya boye mais or que akumisa Karine apesa ye ba kombo nyonso za numéro 1 na ba congolaise oyo babando zela na gare centrale que soki Karine akomi kuna kosala émission na dimanche abando salango donc mutu nyonso na télévision azoko zela Karine Mokonzi azoko kota Karine Mokonzi na émission Karine Mokonzi abunda na mami elela wana ye moko ezanga ete bolobaka ete nga mutu na inventé non nga nazoloba oyo tebima na kati ya monoko ya apuchu ye moko boko yoka ngo na bokebi nyonso bana mama nga nazo kortike kaka moke kaka nasaka mwa analyse nanga ya mokie na kotika bo yoka apuchu ndenge nyonso akumisaki Karine ndenge pe nyonso aye kokitsa ye susu tozo yeba te nani aza nani alobaka ya solo pe nani ya kosaka nazoloba vérité pe nazali koloba pe lukuta selon nga nakomona ke apuchu mdaloba lokuta parce que akumisaki ye elelo nini susu esui ngungi nini esui mbeto 6000 oyo apesaka Karine ke alalaka na mbeto 6000 mutu moko te akolala nango ezali Karine mais lelo ayeko kitsa ye susu tomonaka ndenge abengaka ye cagnotte asalaka nyonso mais ye mutu akumisaka ye mutu adiembelaka ye mutu alobi ke bapesa ye honneur nyonso ezali kaka ye batongela Karine Mokonzi mozole ezali ngai te ezali apuchu mais siko lelo ezali nini mbwa sui mbwa parce que nakoloba ke moto aleki yo na musika aleki kaka donc na mito koloba ke Karine ka mutu aleki ata ozoko ganga na yo ata ozoko mata na ba business class na yo Karine kaka aleki parce que aussi okumisa ye yo ozalaka na neya na eloko te yo kozwa après mais ye azwaka avant okumisaka ye yende journaliste ya liboso yenda lakisi yo ndenge kosima micro mais lelo okomi kofinga moto akondima yo susu azate
en tout cas nakotiela bino boyoka aputu na baloge oyo abanda kopesa ye me lelo aye kofinga ye nini yango esimbi te natiela bino naka honnête na vie yango na yota biso Karine aza icône oyo aomérite ata mausolée nazwi na batutu ya TV Karine aleki bango parce que s'il te plaît bon allez bango na YouTube hein te yoka Karine même na TV gare centrale ils ont été na chaîne montée dimanche Karine abundisa ye mami lela na gare centrale Paulin tozala batu toboya na biso ya tala toboya na sima caméra ata qui était lokuta lovono mais nenga vérité bosolo batu faut ba comprendre qu'ils a vraiment maloba te na yebi gare centrale to batu ba kozela ngo fa papa Congo mobimba tozu ba journaliste nyonso mutu asali succès le quoi Karine comme non le quoi Karine ati na bisoka mais Karine a vivre de le roi grand star aleki ba ivoirien ebele o baba congolais ba ko complexé na biso ke meto a Karine wana ya 6 000 € a coach wana lala na ngote ata ledi Sonia ta musa somba pe meto a 6 000 te mais ba mona Karine mbo ba mona poso ba pesie ba honneur Karine ya somba susulu moyo ba mona loka ba matisa ye ba saka ki mutema mabe mena kuzu ba yiki Karine en vérité comme nous chez au côté de la Chine hein tenga na vérité clair je suis très clair na honnête na vie oza honnête na vie yango na yota biso Karine aza icône oyo aomérite ata mausolée nazwi na batutu ya TV Karine aleki bango parce que s'il te plaît bon allez bango na YouTube hein te yoka Karine même na TV gare centrale ils ont été na chaîne montée dimanche Karine abundisa ye mami lela na gare centrale Paulin tozala batu toboya na biso ya tala toboya ye na sima caméra ata qui était lokuta lovono mais nenga vérité bosolo batu faut ba comprendre qu'ils a vraiment maloba te na yebi gare centrale to batu ba kozela ngo fa papa Congo mobimba tozu ba journaliste nyonso mutu asali succès le quoi Karine comme non le quoi Karine ati na bisoka mais Karine a vivre de le roi grand star aleki ba ivoirien ebele o baba congolais ba ko complexé na biso ke meto a Karine wana ya 6 000 € a coach wana lala na ngote ata ledi Sonia ta musa somba pe meto a 6 000 te mais ba mona Karine mbo ba mona poso ba pesie ba honneur Karine ya somba susulu moyo ba mona loka ba matisa ye ba saka ki mutema mabe mena kuzu ba yiki Karine en vérité comme nous chez au côté de la Chine hein tenga na vérité clair je suis très clair na honnête na vie oza honnête na vie bana mama j'espère que bolandi na bokiebi nyonso en tout cas bolandi yango très bien rien tobakisi wana rien pe tolongoli ezali ezobima na munoko ya aputu ye moko bana mama mutu azwi munduki teke atie na mutuke loba boye kumisa Karine Mokonzi boye azate eza ye moko mais siko tozo comprendre te ye moko mutu akumisaka mais ye moko aye kofinga susu Karine Mokonzi na kati ya réseaux sociaux siko toyebi te congolais tolingaka nini pe tolukaka nini ou bien soko yebani na ndenge na yo siko pourquoi okomisaki mutu wana bokabwana pe na malembe mutu na mutu asala makambo na ndenge na ye etindaka nini po boyaka okomisaki mutu wana oya susu kokitisa ye susu kaka likolo place oko okumisaki ye eloko ngai mpenza na moni yango kutu buzoba ya koleka aputu za nayebisa yo omoni poto toza na poto soki ozali na mama oza na papa sepela pona nini pona bana parce que awa na poto soki oza na mama to oza na papa te eza pasi pona kokende mosala et surtout soki eza bana mike baza babebe ti ba 12 ans wana koma 12 ans ke abana okende ye moko na classe ezalaka pasi awa na biso na Europe siko Karine nzambe apesi ye grâce aye poto
aboti pe mwana na ye obo bando finga ke ekomba akobotaka te. Nzambe na mawa pe na bolingo na apesi ye mwana pe bombo pe kitoko. Yo ozwi pe kamera pe kiti ofandi ozo finga mwana neti Arieta ozo finga ye. En tout cas bosila soni boye pourquoi kofinga mwana pona nini? Mwana ozo finga mwana aza innocent. Ozo finga ye po asali nini? Yo muto kumisaki mama na ye, yo muto eza mabe na kumisaki ye, tika na kuzonga susu na kende kofinga ye. Yo moko sikoyo mwana asali nini? Eske Arieta ayaki wana pe azwi pe kiti na kamera atie abandu kofinga yo ke aputu yo boye? Non, afinga kite. Me yo za mama ozo finga mwana ya mama oyo okumisaki oyo pesaki ba loge nyonso oyo tiaki na place Nzambe. Donc yo bosanaki Nzambe oyo apesi yo pema me otiaki Karine Mokonzi. Me lelo oye susu kofinga ye ezo kozongela yo susu parce que olobaki bien na ye oye susu na mabe na ye. Donc eza bato batalaka balandaka babone baza pe bata mayele bayebi kotala mutu azoloba ya solo na lukuta, mutu azoloba po na intérêt na sa intérêt. Donc yo ozalaki na intérêt po oyebana, donc yo ozalaki na intérêt po ozwa quelque chose, ozalaki nango na besoin. Donc yo ozwi ale okomi kobalukela ye te, mutu akondima yo azate. Tika Arieta a profité, azana kokone na poto. Tika Arieta a profité. Aza na koko na ye Karine pe azwa mopepe azwa l'air. Bino moko bato bozalaki wana bolobi te Karine wana batama. Ye kutu na kamera mwana na kate salite. Eloko ya solo makolo ebaloka mwana ka ye moko ke eza nini nango bolobelanga bolobake makolo X. Nini nango bolobelanga bolobake munoko solo. Bonina bolobelanga bolobake asukolaka te. Siko mutu ngo obolobi ke asukolaka te. Bakombo noso bopesa ye wana akomi mbwa kata singa, akomi France ye, akomi Belgique ye, akomi Suisse ye, akomi partout ye. Siko ekomi kosala bino susu pasi na nini? Congolais bolingaka nini? Aputu olingaka nini? Olingaka mutu wa Karine ozwana yo pete parce que aza mutu oyo asimbama na makila ya Jésus Christ de Nazareth. Parce que ezalaka te makambo ba congolaise na bosalaka. Eza soni pe mawa pe passe. Parce que oyebisa mutu nsusu olobake fi ozo finga boye ndenge nini? Bakobimisa video oyo salaka, babimisi video ozo finga, bakolobake pas de photos. Ba comprendre yo to balobake te olokaka. Oui. Baolobake olokaka. Opesaki ba loge nyonso kumisaki na ndenge nyonso asiko sikoyo oyeko baloka so eske za muta ondima yo? Non, tika Arieta profiter bijou wana bonbon biscuit okomi ko finga susu mwana wana zana chance te, mwana za salite, mwana il faut que na ba shopping. Donc soka ke na shopping il faut la soka ke na ke shopping na ke sala boye. Non nyonso ko l'accepter peut-être azana koko na lingite susu koko na ba l'accès bongo. En tout cas, et ça la passe pe mawana albaki na yo saka mwana lizanka ya moketo comparer makambo oyo apucha zoloba na kati ya réseaux sociaux. Eske ezana motema nini? Ezana intention nini? Alingi pe nini? Alingi asala pe nini? Po eza eloko moko ya haine. Azo bosa na kenga na kumisaka ye. Mena zo ko kumisa ye. Apesa ke bakombo nyonso tozoka kutu pole kutu azokoloba seke okomi chinois ya loba te nazo défendre. Donc nyonso wana obosani tozongaka na bachiffre, tozongaka na passé na makambo oyo olobaki toya to comparer yango na ozoloba présent. Est-ce que pas de photos et relaxa ke yo za na haine ozaka na posa ozana mutu wana parce que ozoma moye kokotela te na okota ndenge nini tika na kende boye tika na sala bo yango wana po bokotela eloko yo ozoya kofingela bongo ezate yo okumisaki yo olobaki yende aleki ba journaliste nyonso na kati ya Congo olobaki yango eza kaka awa bana lomela TV bokolanda ngo la chaîne la famille eza wana ye moko mutu alobaki na kati ya Congo mobimba albi penza Congo mobimba Karine Mokonzi akende kobonisa soki mami elela bandeko
en tout cas eza mawa pe passe pona Arieta atika Arieta aza na chance na ye afana koko ne calme mama na ye wana eza musala na ye musala Karine eza ki journaliste musala Karine eza biloba loba musala Karine eza koluka donc boloba ki asala kate azala ka fainéante alingaka musala te siko mutango atelemi apprend azui mbeto abwaki alobi te nga moko na kende koluka siko bokomi koluka c'est pas problème pourquoi abati boye pourquoi asali boye ok wana eza musala na ye moko ayebisi bino azosala ki ndumba akesala ngo na mobali nyonso akopesa mbongo nyonso na mbeto asali yango alobi yango ye moko azosala ngo soki esa susu pasi pourquoi botika ye avivre asala musala na ye abokola mwana na ye afuta ndaku na ye c'est tout eza musala na ye eza kotambola eza koloba yango wana c'est Karine Mokonzi en tout cas la famille Senoela TV nalobaki na ye kopesa bino bien moi analyse na biso ya moke oya loba kana oya zo loba pas de photo eza neti mutu sumuta lobi yango donc eza neti yete yango to yaki to loba wa moke en tout cas so bozi vidéo na biso ka ndenge ezalaka to s'abonner to partager to aimer partage eza moke yango visibilité ezokita la famille s'il vous plaît la Chine ka ndenge ezalaka soki mususu azui mususu apesi mususu azui kuna ekosala bien apesi bino ba mbote toza ensemble vraiment mama Ana Tengo Galera d'amour Ida Mokonzi donc toza ebele madesu na loso donc biso nyonso ba bisous en tout cas toza ensemble to partager to aimer en tout cas ekosala biso bien makasi na lingi bino mingi I love you bino nyonso sauf que mutu te donc bino tout ba bisous toza ensemble en tout cas ba commentaire ya malamu ba partage ba ope ba yaka na ba commentaire na bino mabe nzambe la lola pinir bino kandenge ezalaka na kombo na Yesu na tiki bino bye bye Senoela TV.